tozongeli susu mateya matali bongo eyenga ya nzoto na makila ma Yesu Kristu bolandi yango na lifalasa bongo tokutani pona kolanda ngo pe na lokota la lingala. Sango Roger malobomboka yo. Merci mingi Mama Regine, merci Nabino Banso bandeko balandi boboto ba mokonzi bozala Nabino boyelobi Mama Regine lelo tokozongela mateya mai matali lomingo tope eyenga nene penza tosepelaki lobi eyenga ya nzoto na makila ma Kristu Corpus Domini ebandaki toloba kala penza na kati eklesia mobu kama kotomoko kama ibale 13e siècle toloba na ileko ya pape Urbain IV yemoto alingisaki te lomingo eyenga tokoka kosepela yango mobu na kati eklesia santo katoliko bongo tokokundola milongo ya matangi litangi lia yambo lizwami na buku ya mibeko eteni ya mwambe molongo mwa ibale kino mwa misato bakisa molongo mwa zomi na minei kino zomi na motoba litangi lia ibale lizwami na mokanda mwa yambo mwa Santo Paulo ona ba Kristu ba Korinte eteni ya zomi molongo mwa zomi na motoba kino zomi na sambo pesangwela mwezwami na Santo Yohane eteni ya motoba molongo matuku itano na moko kino tuku itano na mwambe tolanda na bokebi penza sangwela mu eye ya Santo Yohane nsima ya koleisa bato ebele na mapa matano pe na mbisi ibale Yezu alobi ngai nazali mapa mabomoi mauti olikolo moto akolia mapa maye akozala na bomoi bwa seko mapa ngai nakopesa mazali nsuni ya ngai nakopesa mango pote bato bazwa bomoi sikawa bayuda babandi kowela na tembe makasi balobi boni moto oyo akoki kopesa biso nsuni ya ye tolia yango Yezu alobi na bango ya solo nalobi na bino soko bokolia nsuni ya mwana wa moto te pe bokomele makila maye te bokozala na bomoi te oyo akolia nsuni ya ngai pe akomele makila mangai azali na bomoi bwa seko pe nakosekwisa ye o mokolo mwa nsuka zambi nsuni ya ngai ezali bilei bya solo mpe makila mangai mazali limeli lya solo moto akolia nsuni ya ngai pe akomele makila mangai biso na ye tokokoma se moto moko tata oyo atindi ngai azali na bomoi pe ngai nazali na bomoi mpo ya tata bobele bongo moto akolia ngai ye mpe akozala na bomoi mpo ya ngai mapa mauti olikolo mango maye makeseni na mapa bakoko balia bango banso bakufa kasi moto akolia mapa maye akozala na bomoi seko bandeko balandi tolandi na bokebi penza sangwelamu ya Santo Yohane oeteni ya motoba eyenga ya nzoto na makila mamokonzi Yesu Kristu ekeseni na oyo tosepelaka mokolo ya mina imosantu tosepelaka bongo mokolo moye mokonzi Yesu Kristu akili Eucharistie santu kasi na eyenga ya nzoto na makila ma Kristu tokosepela mokolo akelaki Eucharistie santu te tokosepela to tokokundola mobomba monene ya Nzambe oyo akomi moto Yesu Kristu oyo abatami na sakramento Eucharistie santu ezali ye penza ezali elembo te kasi ye penza abatami wana na sakramento Eucharistie santu mapa tokomono ezali bongo nzoto ya Yesu Kristu pe vino na Eucharistie santu ezali makila maye talakati na nini mama eklesia uto eleko ya mosantu papa Urbain wa Minei mobukoto moko kama ibale na tuku motoba na Minei azwaki mokano ya kokomisa feti eyenga eyenga tosengeli kosepela mobu na mobu na kati eklesia santo katoliko toyoki mikanda misantu mingi penza sangwelamu ya Santo Yohane boni Yesu alobi te moto akolia nsuni ya ngai te akozwa bomoi balobiko te
elingi koloba nini? Mobombamo ya Eucharistie Santu ezali se likambo ya kokula nzoto ya Kristu te, kasi ezali likambo ya kobongola bomoi bwa biso, ya kobongola motema. Zambi okoki kokula nzoto ya Kristu, kasi soki okomi lokola Eucharistie Santu oyo kokotaka mokolo na mokolo te, okozwa bomoi bwa seko te. Elingi koloba nini? Bomoi ezali ndenge ibale. Na se eye mingi bakotala bomoi lokola likambo etali kosepelisa nzoto, kosala ambiance, komela masanga, kokokisa posa ya nzoto bongo na bongo, bomoi. Pe bakoloba azali kosala vie lokola te, azali moto penza alingi vie, alingi kokokisa oye alingi kosepelisa nzoto bongo na bongo. Wana ezali bomoi ndenge bakotala yakango anase mingi penza bayebi Yesu Kristu te. Kasi bomoi bwa seko elingi koloba kozala moto oyo akobika po ya ye moko te, kasi po ya baninga. Moto akobika po ya Nzambe pe po ya baninga. Lokola te bomoi bwa yo okabi yango, omipesi po ya Nzambe pe po ya baninga. Okoluka kosepelisa nzoto te, okoluka komisepelisa te, kasi olingi liboso penza lokumu la Nzambe pe bolamu ya baninga, bolamu ya ekolo, bolamu ya eklezia bongo na bongo. Talaka bomoi bwa seko nde yango wana. Eucharistie Santu tina na yango nini? Tango tokotaka misa, lokola mikolo miyepe paroisse ekangemi, tokolanda misa onzela ya radio, television, ya eklezia ya biso katolike bongo na bongo, tina wana nini? Olandaka misa pona nini? Zambi misa ekosalisa yo pote omekola Yesu Kristu. Na misa inso tokomono te nganga Nzambe, tope Yesu Kristu onzela ya nganga Nzambe, akamati limpa, atondi Nzambe, abukili yango, pe alobi bosalaka bongo po ya kokanisa ngai. Lipe komi nzoto ya Kristu. Akosala pese bongo po ya vino, akamati yango alobi oyo ezali makila mangai ya Yesu Kristu. Apesi bosalaka bongo po ya kokanisa ngai. Elingi koloba nini? Te oyo tomoni na misa tosenge komekola yango. Tobosanaka te. Mbele tokoma kokula nzoto ya Kristu kaka po te Kristu akokisa posa ya biso, oyo etali penza posa ya biloko ya mokili. Yesu asalisa ngai po te nazwa eloko songolo topakala bongo na bongo, kasi tina ya misa ezali po te tosalaka bongo po ya kokanisa Yesu Kristu. Elingi koloba kosala misa mikolo na mikolo, kobonza libonza ya misa mikolo na mikolo po ya biso banganga Nzambe. Kasi po ya bakristu banso bosalaka bongo po ya kokanisa ngai. Elingi pe koloba te na bomoi bwa biso tomekola Yesu Kristu. Yesu Kristu oyo amikabi po ya biso bato, biso pe moto na moto amekola ye. Na misa kobosana yango te. Pe awa misa esili kundola yango, Yesu alobi bosalaka bongo po ya kokanisa ngai. Lokola te yo pe omikaba po ya baninga. Koluka liboso bolamu ya yo moko te. Luka liboso bolamu ya baninga, bolamu ya libota lia yo, ozali papa kati ya libota. Luka bolamu ya mama, bolamu ya bana. Ozali mama, luka pe liboso bolamu ya bolongani bwa yo, ya papa na ya bana. Ozali kosala mosala kati ya ekolo. Luka liboso bolamu ya ekolo, mosala kati ya entreprise. Luka liboso bolamu ya entreprise na kati ya eklezia, liboso bolamu bwa eklezia bongo na bongo. Talaka maye tosengeli kokokisa. Zambi Yesu akozongela yango na misa inso bosalaka bongo po ya kokanisa ngai. Soki tosali bongo lokola te tomekoli ye, maye makomami na sango elamu ekokokisama. Zambi alobi oyo akolia suni ya ngai akozwa bomoi bwa seko. Elingi koloba te oyo ale suni ya ngai pe amekoli ngai, bosalaka bongo po ya kokanisa ngai. Akomi moto oyo amibonzi na Nzambe po ya bolamu ya baninga, na mosala moya koluka penza liboso bolamu ya baninga, wana okozwa bomoi bwa seko. Talaka tina ya Eucharistie Santu nde yango wana. Ekosalisa biso pote tozala ba hostie vivante, tozala penza tokoma nzoto ya Kristu po ya baninga. Lokola te tokoma baye bamibonzi po ya lokumu la Nzambe pe po ya baninga. Manso tokosala tokoluka liboso penza bolamu ya baninga, bolamu ya ekolo, bolamu ya eklezia bongo na bongo. Talaka mbuma Eucharistie Santu esengeli kobota na bomoi bwa biso. Merci.